alalaka aloti alie musuni ayebake non eza maladi ba déposer na corps na ye to uta eko se manifester sauf ba fruit olie musuni olie gâteau omeli yaou omeli sucré omeli masanga yebaka ezali maladi moko bafandisi na kati ya nzoto na yo nabayaka musala moko ezala kaka yango mais c'est le loko nabayaka jamais eza kozala magicien wana nde nabayaka te. Bon, vous êtes magicien. Un mage et la qui si sagesse donc nganga ya mayele magicien nzambe. Donc tu peux définir que tu n'es pas magicien. Magicien nzambe. Alors omoni neti Pantaclo. Oui. Tango nako kundango ndeko bima yepa na yo. Mais en réalité elimo nango te ezali esprit moto akozwango a transférer ngo yepa na yo na plan ya visible ya kufungola kaka vortex moko après ya transmettre ngo bakoki ko enseigner yo ezali soit au saleli ngo grâce ya esprit soit d'hypnose. Donc omoni neti boy pourquoi alors na ku kundango kaka na mabele parce que mabele ezali na ba génie ezali na ba esprit esprit yo azalaka na mabele chef na bango komone gob Gob agiraka banyom. Banyom nde bagiraka nyonso ya ba esprit mabeni. Omona. Makoti ici. Je pense que tout à la vie surtout na ba téléspectateurs hein. Makoti ici. Voilà. Akundi. OK. Na ko tracer kaka signe kolo. Ndenga lor nali. Tracer wana esprit za na kati. Azui il a joué déjà signal. Déjà ndenga za boy déjà bimi. Eza susute. Et comme déjà na katsa corps na yozela. Voilà. Voilà, et ça t'es quoi? Je pense que démonstration ça mon ami Snabiso hein. C'est quoi yo? Et ça déjà et pas nous vérifier la poche na. Mais et pas là. Je sais pas nous vérifier. Non, bloco. D'habitude junior, yo to filmer ngai. Donc le montage là t'es vérifier bien caméra peut à filmer. Voilà. Ah. Zéro non. Ah, mais travail exact hein. Je pense que bien. Ah, bloco yo. Voilà. Personne. Oh. Personne. Yo moni les mêmes marques. Les mêmes marques tout ezali tel que nini elimo kinde ye ezana esprit a commission invisible a memi yango je pas na yo. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bienvenue dans cette émission Excellence, présentée par Scotty Kabalou,
la justice de la presse. Voilà donc votre émission qui vous aimez beaucoup. Cette émission qui est réalisée aujourd'hui par Junior. Et je vous ai promis la fois passée avec Maître Avatar on va vous proposer la deuxième partie de l'émission antérieure, l'émission qui était passée, parce que on était vraiment talonné par les temps. C'est pour cela, aujourd'hui, on est devant vous, on est devant vos postes pour vous donner la deuxième partie de ce qu'on a prévu la fois passée. C'est pour cela que je suis toujours avec Maître Avatar. On va continuer la série de questions. Maître Avatar, bonjour. Bonjour, merci Lisusu pour l'invitation na mokola lelo mbote yosi na balandi nyos. Voilà maître, l'autre fois aussi c'est pénalisé on a vu le temps mais toza aujourd'hui na moi temps ba pesi bisoto achevé en fait du solo to beta qui l'autre fois. Mais avant de tout commencer parce que to beta le solo na o eleka ki na o tout le baki o eleka ki mais c'est la bisoka une petite analyse. Et d'après question qu'est-ce que représente Simon Kimbangu pour vous? Ok, merci beaucoup. Premièrement, Kimbangu aza moko ya ba grand hiérophante. Donc hiérophante ezali moto aza grand maître azali pe capable ya ko enseigner ba mystère. Donc Kimbangu aza un grand prophète, azali un grand Seigneur azali ko aller faire partenir na fraternité blanche divin azali ko faire ya partenir na donc na les royaumes ya ba Ishim. Ba Ishim eza banani Ishim ezali ba grand maître moto yo asaleli nzambe na mokili amatisi ki bonzambo ezalaki na kati na ye ekomi monene asungi bato soki akufi mutu wana akomaka ancêtre. Ancêtre ezali mutu nyonso ya kufa te mais ezali moto yo a manifestaki ki bonzambe na bolingo na kati na ye. Dès ya kufi ezali na royaume moko oyo bango bafandaka. Royaume wana ezalaka na monde na biso na 7e dimension mais royaume wana pe ezalaka pe na kati ya moi. Ba esprit wana bafandaka na kati ya moi mais bafandaka pe na 7e dimension ya royaume na biso babengaka royaume wana soki ezali na dimension na biso babengaka ngo royaume des Ishim mais soki ezali na kati ya moi babengaka monde wana Tiferet. Ezala ba ange bafandaka kuna mais ezali pe na ba grand maître ya ba planète ebele bafandaka kuna bazali tellement lumineux alors kuna na moi ba grand maître nyonso ya univers ba utaka kuna na kati ya moi omoni na moi yo physique otomona koyo ezaka kaka porte soki bo ali dusoli au-delà ya moi physique ezali na ba univers parallèle lumineux oyo ebatami na kati ya moi ezali na ba planète habité oyo ebatami na kati ya moi ezali kaka porte déjà pe na sala émission moko kala peut-être na yo to na alors nani na bosani na betaka même les solo un jour nakendaka na moi makamnini na monaki na moi wana nakangi parenthèse. Alors Kimbangu azali parmi ba grands esprits oyo esprit christique. Esprit christique ezanini ezali parti ya kibonzambe conscience ya nzambe oyo etindaka na mokili pone sunga batu misusu pe bamatisa conscience na bango ya kosala bolamu conscience ya bolingo na chaque continent batindaka ba esprit christique wana ya ba grand maître ti lelo batindaka bango. Alors Kimbangu azali parmi ba grand hiérophante fanto azali ko donc oyo azali ko incarner l'esprit christique en Afrique partout dans le monde. Okay. Parce que un hiérophante azali kaka pona Afrique te mais azali na bolingo pona monde entier. Alors vie na ye ezalaka exemple vie na ye bakti na ye tout ezali enseignement moko oyo ekoki permettre ezala ba chinois ba le décortiquer parce que molimo ezalaka na race te mais race ezana nzoto molimo ezali pona bato nyoso. Donc Kimbangu
azali aussi incarnation ya Christ. Nalobi bien Christ ezali parti ya kibonzambe oyo efandaka kana espace, efandaka pe na moi, efandaka pe na kati ya moto nyonso. Soki o développer kibonzambe na yo o atteindre niveau wana christique. Tango Jésus a développé pas yango babengi ye Jésus Christ. Par là akokaki ko ça là discours oyo que non, moi et le Père nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Par là Paul P tant développer yango yalobaki ce n'est plus moi qui agit mais c'est le Christ qui agit à moi. Donc par là bato yo bazwaka kimbango comme Nzambe bazana bango pe na torté parce que motu nyonso azaka pe déjà Nzambe mais Nzambe moko batami parce que Nzambe a répondaka ba prière na biso azalaka na likolo te. Nzambe a répondaka ba prière na biso abatamaka na kata âme na biso. Un jour banzambe basangani pona basala moto bazwaki kibonzambe na bango pe batiaki yango na kati ya moto. Periode wana bato nyonso bazalaki banzambe mais mutu ya mokili akomaki ko salela kibonzambe na ye mabe. Banzambe basangani balobi esengeli to wale longo la kibonzambe oyo ezali na kati ya moto pona moto azali kwa le salela non to continue biso moto azali kwa le salela kibonzambe na ye ndeni mabe ezali mpe signe ya présence de l'esprit mwali pepe ezali la bienvenue donc tokoki y empêcher bango te que non pourquoi nene mo pepe sali boy to empêcher le côté ezalaka bongo to aller continuer bongo. Alors banzambe alors basangani balobi esengeli to aller yetufe ki bonzambe wana ezali na kati ya moto azo salela ngo bien te. Alors bazui décision balobi soki tozui ki bonzambe wana to bombi yango na donc na sia mai un jour moto akodinaka na mai akodécouvrir yango. Soki un jour to tsango na sanza un jour moto akokendaka na sanza ya ko nzwaka ngo to wale zwango to wale tsango wapi kibonzambe babite esika malamu ya kobomba kibonzambe wana eza na kati ya moto basu kibonzambe wana babombe yango na kati ya moto wana nzambe ou bien banzambe kanda lobaka crayon azali belé mende na kati belé wana basali etuluku moko nzambe azalaki belé mena belé wana za moko ezali lokola to wale zali de mwasi na mobali mais dès que to ali sangani to ko former moko après na ko sangana biso to bimisi pe bébé na biso pe moko la même chose nzambe aza moko te nzambe azali ebele. Alors banzambe tango basangani babombi kibonzambe na kati ya moto banda wana akoma koluka nzambe libanda na ye ale moto asali ba religion akanti ke akozwa nzambe libanda. En réalité nzambe abatama na kati na biso esengeli siko koyeba koluka ye na kati na biso. Par là bakoki kobenga kimbango nzambe eza nango pe problème te mais nzambe azalaka nde na kati ya moto donc kimbango azali incarnation ya Christ na kati ya matière. Voilà. Notre deuxième question dans cette émission. Parce que deux fois au monde a koufi boye biso ke non akufi na sida kindoki azobela malade kindoki comment bandoki bakotisa maladie na kati ya mutu aza physique boye mais bakotisa maladie mo o eza spirituel o eza na explication te selon la science. Merci. Alors premièrement c'est dit koyeba ke non maladie il a ici seulement mal d'être donc que eloko moko ezali ko aller fonctionner bien dans le corps na yo malade ezaka na source naturelle salité ezali pe source malade une respiration oyebite comment ba respiraka parce que ezali na science ya respirer oyebite comment leur bavivaka na société bakanda ba stress et créer rapé maladie mais donc ya kotsa maladie na nzota mutu ndenge nini. Premièrement tu que c'est na kene mamo droit na réponse donc na question na yo pona na pesa réponse. Premièrement soki bandoki bangi bakotisa maladie na kati ya nzoto na yo esengeli bakotisa maladie na corps éthérique na yo soki éther na yo ezui malade soki éther na yo ekomi touché physiquement pe okozala pe touché
Un jour, nayambaka ndeko mobwe ya utaka pays moko kaka na Afrique. Ndeko wana abeteli ngai yeli solo. Alobi na village ya bango mutatanga zakate. Azali le seul étudiant ya village na bango. Mais ba classe nenyo se beba vine et beba kindenge nini. Un jour, yake na village, alali, aloti, koko moka village, azopese cabri. Cabri ezali kaka kamunde de kamunde l'été. Cabri ezali même ata nyama batumbi eza cabri. Donc koko wana azopese nyama ya kutumba. Tango ali na tongo ayambaki pe bandeko moko boya village bayaki pona bali pe c'est bienvenu bayelaki pe cabri wana ya kutumba nyama wana ya kutumba. Tango ali yango premièrement mvwana ye akomaki contre ye. Batu nyoso bakomaki contre ye. Donc vine nyoso batu tu bakomaki contre ye. Et sali ke abelaki même liboma simalango tango biki vine balongo lié même na classe aloki ba exorcisme azui conseil été. Tango ye et pas nanga tango abeteli ngango na sali consultation parce que ça rare pour na yamba moto. OK. To na biro maye azaki na chance. Tango na yambiye na sali consultation na monike ezaki na ndoki moko na village wana koko wana azalaki na zuwa ndenge ye atanga alors basalaki ndenge nini bayibaka elamba na na singa na tunaki est-ce que tango kena na village orimaka ka teke chemise no ebunga kabi oui chemise na yaka nango na doke na lata na nzoto ebunga na singa nabi chemise wana nani ndoki wana ya village koko wana atindaki bazwaki chemise na yo tango alati ezali na ba technique spirituelle oyebi magie bato bamona rango grave parce que bayebi ba technique te ezali na ba technique ba l'action au sali ezali na ba technique aux yeux lamba moto olati na nzoto okoti na ndoto na ye obimi pe na ndoto na ye alors basalaki comment alors par là okoki au sala ngo pona malamu tope pona mabe bandoki bazali kaka bato basela kaka ba connaissance naturelle pona mabe ba les magie ya nzambe banganga nzambe ezali kaka connaissance wana pona malama azui elamba na ye alati asali cérémonie pouf akoti na ndoto ya frère wana frère wana alali aloti azolia mais comme aliaki musuni na ndoto moto nyoso alalaka aloti alie musuni ayebake no eza maladi ba déposer na corps na ye to uta eko se manifester sauf ba fruit olie musuni olie gâteau omeli yaou omeli sucré omeli masanga yebaka ezali maladi moko bafandisi na kati ya nzoto na yo mende pona ese réaliser esengeli ezala synchroniser na plan physique c'est-à-dire comme balesa ke nyama na ndoto bakozela jour oyo okolia pe nyama pe na plan physique mais nyamo ezaki préparé okoki peut-être ofandi boye oloso liembisi biso na liaki na les rêves ezaki seben esengeli lelo madame kende asombelanga mbisi ya mai madame tanga kozala téléguidé azali téléguidé kaka na mesa ya mbiso oyo déjà ezalaki déjà préparé maléficieusement moto azo te kazani ndokite mais tango yo batu batika ka babiloko ezalaka na ba demo bayaka pe ko fandela pe babiloko na pe ko changer pe babiloko wana bakeye déjà ba travailler dès ko zui kaka mbisi wana olambi yango déjà ba bebisa ki yo déjà na plan éthérique au lieu pe na mbisi na plan physique au côté si ba moko envoûtement maladi ba moko ekoti na nzoto siko ya yesa imeki ndenge nini là na kati mu kimetre eta ba ka bato yo peut-être ba yebinza mete eta ba ka bato ba se distrait ou bien nini donc déjà téléguidé yo ce qu'on a au sameli nzambe bangaka nzambe pondo ki téléguidé c'est tout un problème ah seigneur oyebi ange Gabriel ayeba nzambe non afanda kana nzambe aye pona atikela nani Daniel bénédiction bakangi kuba esengela ki Michael kende kwali côté la Gabriel bitumba pendant 21 jours Gabriel aye pas ya Daniel aye Daniel na souffrir banda kaka mbala liboso senga ki eloko nzamba pesa ki me biboto lekaki kuna na likolo ngai Gabriel Satan
nani prince à Perse démon ya territoire parce que chaque endroit a démon oyo ya empêche ka bénédiction ya démon prince à Perse akanga kinga na bituma heureusement le seul muta côté linga bitumba veut dire que baninga nyoso babana ko tala kaka na musika koma bazo beta Gabriel kaka Michael mutu à côté linga mais na tiki bango kuna bazo bunda mais yemo ko pe wo kokate donc na zongi kuna pa na tsaye poa imaginez dans un ange afandaka na nzambe asalaka masumu te mais azaki étouffé na ba esprit combien plus fort mutu afandaka na masumu donc vie leur vie spirituelle ezali lokola bitumba ya box au baisser garde aux yeux kofi donc question ezali ya kozalaka toujours na ba mise à jour c'est comme WhatsApp c'est comme téléphone application na yo esengelo tsaka ngo ba mise à jour pour na ezala toujours au top sinon te yeko comme obsolète ezali na ba chrétien ba koma ba obsolète pourquoi yezo kufa pour na biso phrase wana et comme ça ba chrétien tout faible spirituellement yezo kufa pour nanga na longa déjà na ekulusu donc on va tout ça on réussir jamais la vie comment ko ignorer ba karma na bango oh non oh comme non yezo kufa pour na biso tout ko prier et l'autre comme na moto atiki ko sala ba effort spirituel tandis que plus moto azali ko sala ba effort spirituel azali pe ko aller donc veiller na protection parce que vie ezali lokola box Tokyo baisser garde bako yatake yo spirituellement donc pona ko le bakeno ezali na ba réalité et belo ezali na monde spirituel et pusaka keno moto esengeli yaye ba ko se protéger spirituellement. Mais maître, tu as une question de pertinence. Comment vous combinez le sport, le droit et la spiritualité? Ok. Premièrement, ngai d'abord na bayaka monotonie. Et là moko nasala kango kaka moko na bayaka. Des fois alors nasaka biloko belé ya part kotonyo sono tangi donc que ezali juste que notre nazwaka vie comme aventure. Oyo toye pona ko expérimenter. Par là nalingaka na goûter na babiloko nyoso pe alors na ba domaine nyoso mais sport ezali très important na spiritualité parce que chaque kata chaque mouvement et ça kabiso na harmonie na univers et en plus na leur santé na biso moto asalaka sport na très bien bar martiaux très bien donc akoki o sale attaquer parce que bar martiaux yela musaka d'abord nini décisivité penene protection et en plus diamatisaka degré à concentration alors que Nzambe afane na kati ya esprit na biso mais pona se manifester azana besoin concentration concernant ba domaine misusuana ezali pe comme droit comme ba domaine misusu ezali aussi comme la Bible dit moto ya kosala te ya liate et sengeli quand même na les sala ka pe ba misala misusu pona e posenga na extrêmeté nazala kaka dépendant na ba nene bato balanda ngai na ba émission teke no pona nalia esengeli batindela nga dimte esengeli pe nazala pe autonome ezali teke pona nalia nasali magie mbongo ebimate esengeli nazala pe dépend nene ya indépendant na ba domaine misusu ya wana na sengisa misale belé ezali kaka nene qui a nene avocat peut-être comme déjà na c'est déjà 3 ans na qui avocat peut-être na ko tika ngo pona na kota na domaine msusu donc na bayaka musala moko ezala kaka yango mais c'est le loko na bayaka jamais eza cause la magicien wana nde na bayaka te. Bon, vous êtes magicien. Un mage et la qui si sagesse donc nganga ya mayele magicien nzambe. Donc tu définir tu es pas magicien. Magicien Nzambe, oui, magicien. Voilà, magicien positif parce que magicien Nzambe. Mais avant dernière question de cette émission, parce que c'est une question que vous pouvez mettre, il y a une émission passée, mais dans les commentaires, au bétekli seulement quoi, au baki, nanenge mutakufaka, bato bakufaka. Le mot le baki que mutumso mona kufi
aye na mokili avandi azotala peut-être chemise bien loko boatika ibaka bola batu mais bakaboli batu bongote et ça rappelle ba conséquences bo respecter peut-être comme ba parole. Alors ce que alors bo respecter maloba ya moweite supposons que non atika ki voiture alobi bo ali pesa mwana na ebino bo pesi ete a kompesa rapport kuna de ko sala ke no voiture wana nyoko la bino e kufa bo ali teka a teki lupango ya lubi bana nga boko teka te bino boteki ya ko veiller que mbongo wana bosala nango pe eloko te ezaka toujours na ba conséquences nango voir même na ba cas extrême akoki même quoi les précipiter même liwa ya moto yo ya tosi maloba na été. Et voilà donc mais la toute dernière question de cette émission, tourne la question tout le monde a un peu de mingi ya mindele, au monde a muto sala ba démonstration ko limu sakabilo ko na maboko. Donc on a na lipa. Mais lipa limwe. Attends jeton limwe. Et ça rending parce que vous êtes un magicien de Dieu. Donc étant que muto a sage, makamongo salamane. Premièrement, ezaka un peu na ba technique d'abord mosusu ezaka ba tricage basali montage na bango bien avant wana ezali ya ba magia ba spectacle mais nde mosusu ezalaka par rapport ya esprit topé hypnose bakoki peut-être bazui eloko batiango place oyo sima nango esprit njoyo azali zinga wana ya ko magnétiser eloko yo dalingi batu bale tove yango invisible eza nango kaka wana mais lumière moko ya esprit ezui couvert yango et lati yango ye komi invisible na miso na biso esprit wana azui yango amemi yango ati yango place mosusu sima nango ya sali ya apparition nango sima nango yokomono no alimiselo donc yelimwe na plan physique mais ezali visible na plan spirituel topé na hypnose motu na cerveau na ye azali na ba partie ebele hypnose ezali capacité ya ko manipuler même cerveau moto alors na ba degré supérieur na koki na bimisi papillon batu nyonso ba monyango papillon mais ezaki nango papillon te ezaki pe yeloko te na les commander kaka cerveau na yo topé na koki alors na l'émission mais en réalité elimwe na face na bino mais elimwe nango te ezalaki kaka wana ezali science yo baye kolarango babengango prédigestation ezalaka soit oyekoli yango comme hypnose soit osali pacte na l'esprit l'esprit nde akomi ko aller les transporter de babiloko comme na sali promesse que prochainement bokoko ya ata 3 alors journaliste na kosala technique moko na komi ndeke boali filmer après boali kimité après nazongi moto wana pe nako expliquer même ba phrase oyo moto akoki o prononcer pour na transformer corps na ye parce que David abanaki kokoma lion ezali na ba possibilité wana ya wana alors bengi les lions de la tribu de Juda chaque tribu ya Israël bazaki na totem na bango donc bakokaki ko se transformer na animaux totem na bango par rapport ya ba code comme oyo ndio voilà lobby ya cirque tokokio ça la pe moi essaye moko ya démonstration oyo sikoyo yoko sala génie moto akozwango ako transmettre ngo abimisi yango place nyonso tokokio linga yosko yo pona place ninyo tokokio bimisa eloko to limisa ngo to wali bimisa ngo wapi maître na tu bola nanga invité maître bon c'est bon comme ça kasi nazo bimisa ngo na poche na yo alors oh tu ma poche nanga oui na poche non alors omoni neti pantaclo tango na ko kundango ndeko bima yepa na yo mais en réalité elimwe nango te ezali esprit moto akozwango a transférer ngo yepa na yo na plan ya visible ya kofungola kaka vortex moko après ya transmettre ngo bakoki ko enseigner yo ezali soit osaleli yango grâce ya esprit soit d'hypnose. Donc omoni neti boye pourquoi alors na ku kundango kaka na mabele parce que mabele yezali na ba génie ezali na ba esprit esprit yo azalaka na mabele chef na bango komone gob
Gob agiraka banyom. Banyom nde bagiraka nyonso ya ba esprit mabeni. Omona. Makoti ici. Je pense que tout à la vie tout na téléspectateurs hein. Makoti ici. Voilà. Akundi. OK. Nako tracer kaka signe kolo. Ndenga lo nali. Tracer wana esprit za nakati. Azui il y a déjà signal. Déjà ndenga za boy déjà bimi. Eza susute. Et comme déjà nakati ya corps na yozela. Voilà. Voilà, et ça t'es quoi? Je pense que démonstration ça mon ami Snabiso hein. C'est quoi yo? Et ça déjà et pas nous que vérifier la poche na. Mais et pas là. Je sais pas nous vérifier. Non, bloco. D'habiter junior, yo to filmer ngai. Donc montage là t'es vérifier bien caméra peut à filmer. Voilà. Ah. Zéro non. Ah, mais travail ça t'es hein. Je pense que bien. Ah, biloko yo. Voilà. Pesa. Oh. Pesa. Yo moni les mêmes marques. Les mêmes marques tout. Ezali tel que eli mo kinde ye ezana esprit a commission invisible a memi yango je pas na yo. Partout ezala na ba esprit. Ah wa pesa na ba esprit. Mais ceux qui oyebi ko manipuler bango ezali possible. Donc en réalité miracle les arrêtés ezali kaka ko. Mais maître elle on sans problème ni problème ezate. Donc mabe mo voter là yo. Voilà. Donc conséquence c'est moi ko ezate ezali kaka yo comme que mais prochainement na ko sala démonstration na ko mandeke. Comme ça na ko pesa siko na ba mot de passe pour na ko koma. Voilà. Merci donc beaucoup. Je pense que et ça peut démonstration mon écouter lelo donc exclusivité à démonstration mettre répéta tout le talonné par les temps il y a qui deuxième partie émission na bis aussi lancer mot de la fin votre numéro aussi. Alors numéro il y a téléphone il y a mettre avatar Yezali 00243 81 611 867 00243 81 611 867 soit 89 64 72 798 mettre avatar Jean-Pierre Manzo. Voilà, donc on était avec Maître Avatar, donc c'est la fin de cette émission. Je dis merci à Patrick Kabasele, Yangomani, John Exbus, Cynthia Mayamba, Maman Nanaël, sans oublier Freddy Lunga à Paris et je vois directement Tavilson Pambo. Au revoir et bonne suite de programme sur Congo Promo Télévision.